Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesa katango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu. Émission se yoko eko yaka o mabota na bino na likansise moko ya koluka ka santé bayimboka eko kozala malamu. Esengeli boyeba ete émission santé lamu eko tikala kate ata ko mokolo moko kopesa ndengisa na moto eloko bokono tope na maimoko songoli kwa bongo tungisa bayimboka na oetali bongo santé. Ata ko mokolo moko tokotikala kate kopesa ndengisa. Lelo tokolobela pona nini batu batungisa makasi na tango nyonso to bongo la eleko. Tona chaque changement eleko pona nini batu batungisa makasi. Kasi ana plateau tozali bongo biso moko te. Tuyambi bongo invité bongo mesana o bosila bongo ko mesana ko ya to otu bosila bongo ko mesana ko landa mingi na plateau na biso émission santé lamu ngangabuka dingisi ndombele ki pavita. Mbote ngangabuka. Mbote ndeko mopanzi sango mbote pe na bandeko banso bapesi tango to pe bazuli baku ya kolanda biso na ngonga iyi. Boni ba santé. Ingeta ba santé penza kimia ezali na kati yetu. Bobo mesano émission na biso tokokabola kango biso moko te kasi to ay bona baninga bapanzi sango oyo bongo tokokabola émission na biso ya mokolo malelo. Ne bongo tozali bongo na Nengwa Landu Zola mbote Nengwa Landu. Mbote ndeko nzola pe mbote na invité na biso tozali disi pe mbote na balandi nyonso bazali kolanda biso penza na ngonga iyi. Ne bongo tozali susu na mususu Nengwa Malu mbote Nengwa Malu. Mbote ndeko nzola mbote pe pa invité na biso mbote na bino bandeko baso ya balandi ya kuva mbote. Matondo mingi bandeko balandi émission santé la mubo mesanto lobakete lelo tokolobela pona nini bato batungisa makasi na tango tobongo na keleko na chaque changement eleko pona nini bato batungisa makasi nganga buka dingisi na kotala boye pona nini soki tolongwe na eleko mususu to pe saison mususu po tokota na saison mususu et surtout ndenge tolonga awa tolonga na mbula na tona kalandela biso kolanda tolonga na kitombo po tokota na kisiu bato bakotungisa makasi. Alors kotungisa wana ezalaka di na nini ezalaka bondoki bokonone etomboka na tango yango to ezalo lenge kani. Matondo ndeko mopanzi sango na utuni biso mutuna ya kitoko yesengo penza. Na kolandela tozo kende na eleko ya elanga ndenge tolobaka o tozo tika mbula to bongo mvula. Ingeta nini esalaka batu batungisa na bokono mingi to pe nini esalaka batu banzoto eningana. Tango tozalaki na mvula ndenge tozo tika yango ezalaki na biso moko to yebi na bayo bazolanda biso eleko ya mvula to période ya mvula ne elangeza lulenge mokoti. Donc ba effet mususu esalamaka na mvula yango te kosalama na elanga. Lokola kaka ba effet eza différent to ya bokeseni yango pe kolingisa ete ba bokeseni pe ya kozala kaka na biso badute za na bikelamu banyama bambisi to pe bongo banzete. Lokola mvula ebetaka mvula ebeti ekolisi bilona to pe bongo bisalelo o esungaka biso na nzoto ya musuni kasi lokola tozokota na période yelanga mvula ekozala lisusu te ekolimbola ete babilona mususu ekauka. Lokola bilona mususu ekokauka nzoka nde milona wana to bamayi mususu oyo ekauka bepesaka énergie na mokili tolobela yango bongo lokola tokokoma na carence ya énergie nde ekolingisa ete banzoto na biso ekota na bakokoso donc na koningana yango wana tata mokeli aprevenaka oyo ayebi ete lokola bakokota na eleko mususu eleko wana mingi baloba yango elanga eza mabe nga nalingaka yango te eza malamu mpo soki elanga eza te mvula mpe kozala eza lokola tozoboya liwa seke te bomoi ekokozala supe soki tokoti na mbula te mbula nalinga yango te po elanga ingeta donc desordre na mokili eza mabe te mpo tata mokili nde alingaki na yango lokola bosali constat to constat ezalaka bongo ntango nyonso tochangeaka période banzoto etungisamaka nzoka nde tata mokili aprevenant atia billet to mpe bongo biloko ya kolia oyo kosunga biso na tango tozotika eleko mususu to saison mususu po tokota na saison mususu esengeli tosalela yango po esunga banzoto na biso elingisa ete période oyo tochange wana eaffecte biso penza te na mobimba na yango ndakisa lokola tokoti na période ya mvula tozokende elanga soki totali na terrain bafruit ebimi ebele ingeta bapoali bamakalakonki bamarakuja bamanga batondolo malala mpe bongo na bongo. Nzoka nde tata mokeli atie ba énergie ya makasi na kati ya bafuru wana po
mvula oyo epesaka énergie na mokili eza lisusu ezokende ingeta soki to renforcer banzoto na biso lokola tokozala na carence ya énergie oyo ezalaka na mvula baénergie ya bafruit wana tozolia nde kosala ete banticorps na biso ezala makasi po permettre corps étranger eya te kobundisa nzoto na biso tokomona ete ekobanda kozala nango passable tokobanda kotungisama te ndenge totungisamaka lolenge oyo tosaleli constant na bandeko bazolanda biso bandeko balandi mpo ete totungisamaka susu makasi te ntango tochangeaka saison ntango tomoni bafruit tomeka kosomba do tosombaka mpena bafruit makasi mpo ete tozalaka bongo ntango nyonso en bonne santé ndenge alando zola mwa maloba kolandela biyano ya invité na biso matondo mingi ndeko nzola nakosa biso maloba ngeta nanga mboka dingisi tolandi mpe mitongo ozalaki na ebandeli bomekaki loba eloko moko boye ntango changement ya saison esalemaka tata mokili abongisa to mpe ezalaka baefe moko boye esalemaka baefe yango baefe nini oyo esalemaka ete ntango saison ezobongwana baefe yango ekomisa bato bakoma na niveau ya kobela matondo mingi ndeko mopanzi sango ndakisa toloba lokola tokokota na saison malili ezalaka mingi na elanga nzoka nde malili wana ekosala ete ekomisa nzoto na biso seki sans bavitamine oyo tobengaka bavitamine C, vitamine A, B, D mpe bongo na bongo nzoto ekauki igita donc nzoto ekoma seki siko lokola nzoto ekoma seki ekobalana te par rapport nzoto esengelaka te ezala seki atako nzete soki ekomi seki oyo elimboli ete ezozwa lisusu énergie te na nzela ya mai ekokauka yango mpe esalaka baformule to mécanisme wana yango esalamaka na nzoto na biso donc ntango nzoto ekomi sek ekosala ete moindre mopepe moko kaka lokola ekomi sek elimboli ete anticorps garde ya nzoto nakomi faible lokola akomi faible moindre mopepe ekokota yango wana tolobaki touti kopesa biyano esengeli tosalela bafruit mpo bafruit yango ekosala ete ntango nazolia ndakisa manga moto aliaka manga yeba ete azobénéficie na mai jus ya manga abénéficie na musuni ya manga abénéficie na parfum ya manga donc ntango obénéficie na parfum ya manga zolo déjà ase retrouver ingeta zolo ase retrouver misu mpe tomonaka gaz mosusu eswaka na misu azo se retrouver zolo azo se retrouver mpe bongo monoko ase retrouver par rapport ya jus oyo ya fruit wana meli ntango ekokota na nzoto abandisi ko kopesa couche oyo eza ete na ntango mopepe koya lokola toza na eleko moko mvula ezobeta lisusu te donc vitamine ya nature eza lisusu te nde par rapport ya couche wana ya bafruit oyo tokolia vert bajus na yango nde kosala ete mopepe ekota te mpo bokoni ezwanga te na nzoto matondo mingi ndeko dingisi na mabuka na elanga nde tokotaka na periode yango elanga mpo tozoyebela mingi mpenza tokoti mpe déjà na periode yango babokono nini oyo bino boyebi bato babelaka mpenza bokono wana so totanda elanga bato fo babela yango mpena mpo tokoti na saison mosusu eloko oyo bato batiaka ka mingi nano yango tomonaka bato ebele bakaso bakoti elanga mbebo ekomaka kokauka nzoka nde avant tokota elanga nde ti towadana na baperiode oyo tokonsome bafruit soki moto okonsome bafruit mingi okomona ete kobanda débit ya elanga yango ti tokende na suka na yango mbebo ekotikala kokauka te mpo na nini vitamine C déjà ezali vitamine C aza parmi bagarde corps oyo ya nzoto na yo oyo ezosunga soki malade elingaki ya kokota na nzela ya monoko ekokota te mpo vitamine C azali déjà donc garde wana azali asala mosala mpe aza na fonctionnement ingeta apart mbebo kokauka bakosukosu eyaka ya mingi rime mosusu ezalaka motu pasi mpe bongo na bongo toyebi mosusu mpe baza na baanticorps faible ndenge tozolobela ekobimisa bambuma bamakwanza ekobima mwa biloko ebele babokono wana botangi yango nde mutu tobelaka mingi na periode elanga mpo ezaka ya bokono mosusu déjà obelaki yango déjà na ntango ya mbula mais ntango tokoti su na elanga obeli yango bato mingi tokoma kaka na baideke eza kaka nde tokoti changement climat nde esali biso bongo nini mpenza oyo esalaka babokono wana emanifestaka makasi surtout mingi bana mike mingi bazalaka sensible na bamaladi wana mpo banticorps na bango ezalaka pete eloko nini esalaka bongo ndeko mopanzi sango nakolika toza na problème moko biso banoir to mpe bongo baafricain oyo toza na bacarence ya biloko mosusu na nzoto to bavitamine mosusu eza impossible to vivre ndenge tozalelaka boye biso baafricain na ndenge nini mutu azosalela na semaine pendant 7 jours to mpe bongo na manaka na biso pendant 4 jours eza impossible mutu asaleli kaka asalela 4 goûter donc mutu asaleli kaka sukali banda lundi ti dimanche oyo akonsome eza kaka sukali mais mutu wana kovivre te sans fomokemba mutu olobela yango na réalité nzoka nde mutu il faut kolia 4 goûts soki okolekisa 2 jours ou 3e jour
oliaki ngai biloko ya ngai oliaki biloko ya suka oliaki biloko ya bololo pe bongo ya mungu yango esala ete nzoto na yo ezala na équilibre autant malade kolinga ya kokota na el ya bololo bololo aza déjà complet elinga kota na ngai ngai aza complet pe bongo na bongo mais total asko biso ezala bino ngo ndeko mopandisa ngo bololo so bololo biona ke fo lia bosangiza ba misuku biloko bololo kota na nzoto na ye ye pena so ali lo bololo mona ta ba bise pena ta kongo bololo shek pe ni mwa po nzoto za makase nga kwa biloko bololo tenga nga biloko suka mais tant obela malaria okibo okimela kinini webi kinini za bololo makase ini la bolo me ibibi ke taka boka na mna msuba kuma sita ngomela ona fufu aboke ngomela mna ona yo kangote me ko ngobolo na ko kana biso ko biso pena ko mela ngote ba ni pena balobela bongo so bino bo bisa biso ke to liaka biloka ngai to liaka biloka bololo to liaka biloka sukal ponzo to mutisa malamu ke mingi na basite bato basala ngote kasi ya mwana siko tina to yeli kosola na bino pona kotalisa bandeko bazolanda biso na bino ingeta kotalisa bango il faut to consommer 4 goûts naturels. Musupe ba koloba suka la yango nezo pesa biso ba maladie ya sucre to be mo ba diabète ngeta ba suka les na ba forme belé miel les na suka na kati mangue les na suka na kati ana kipaka pa les na ngai na kati makaso za na bololo na kati pe bongo na bongo donc makaso ngeta siko mutazo ko ya likasu makelo ya bazoka ake ko ya bonbonzo kaso bendi kabi dante sima ya ba mwa sima ya ba mbula mine toboki matendo mingi nengo azola ngangabuka na kolanda mingi malamu bosi bongo tali sete tango tokotaka na elanga okomona mbeba kokauka okomona basini nyonso bosi kopesa ba grippe eza paima bokono otobela mais nini esala kete kaka ba même bokono otozobela panda tokota na elanga na saison pe wana ezala ngo saison moko elanga te to pe changement ya saison te tobela siswa bokono wana matondo na mutuna soki pourcentage ndakisa ya kusu to ya carence ya vitamine C ekotaki na nzoto na yo ndakisa 20%. Nzoka ne yo koki kolongola yango te 20% na nyonso elongwa po tango tokota na saison to période mususu au sentir des faits wana te olongoli tango mususu sur 20% olongoli 5-15 etikali kasi ta tozongi na mvula be faits wana lokola cause nango esilaki te be faits wana kozonga la susu ekobandela malisusu yango tozomona ete ba maladi mso ezaki na ilanga kaka tobela yango mais tokomi na mvula pe tokomi ko consommer yango tokomi obela yango c'est que tozosilisa te provision ya maladi wana nde yango esali ete ekoba tina saison mususu nini tokoki kosala po ete tosisa provision wana ingete eloko tokoki kosala ntango oyo tozobeta sete mingi ntango tozobeta sete mingi na bafruit po toyebi tokonsomaka fruit mingi tokonsome bololo mingi donc bololo eza na pourcentage élevé sukali pe sukali oyo tolobela eza naturel eza teke sukali ya bajio batekaka na wenzete ya bajite oyo bajio bokemelaka sukali moko eza acide moko chimie moko toxide oyo ezobebisa nzoto na forme moko impossible tozolobela basukali moko naturel ingeta donc ntango okonsome sukali mingi okonsome bololo mingi ngai mingi tolobaki yango pa ya ndeko mopandisa ngo zola ekopesa nzoto équilibre po ezaki soki moindre mopepe eza na pourcentage moke bagarde na nga baza na responsabilité baza na makoki ya kobundisa corps étranger wana oyo ezolinga ekota po ekota te mais ndakisa kokonsome ngai mingi toyokaka keno moto abelaka estoma akokonsome ngai mingi tomonteke ndenge ozotindika bato akonsome ngai mingi ekoriske affecte ye estoma te tumbola estoma elamoka susu matondo balobaka pe moto abelaka estoma mingi akokonsome eloko ya bololo nzoka nde biso moko na domaine na biso toyebi ngai nini oyo moto azobela estoma koyi kolia bololo nini nzete nini ya bololo oyo ebebisaka to ebundisaka moto aza na estoma te atako eza nango bololo mais esunga ye wana responsabilité wana bopesa ngo mpa na biso kasi na bangai to na babololo oyo eza ngai moko naturel ekopesa kokoso te na estoma po soki ozobelaka estoma il faut luka mino oyo kosunga estoma okotikala nango totika nango kaka ndenge balobaka malade en vie nga pena nabelaka estoma nga pena nabelaka attention te eza normal te luka kisi otraité estoma po esunga yo na ntango ekosenga okotisa ngai ebele na nzoto epesa kokoso mais malgré bazozwa traitement bato mpe bazoluka kisi mais bokono wana eza kaka estoma moto abelaka estoma ake ameli kisi estoma bokono eza kaka yango ezopermettre te akomisa yango lokola habitude ke nabelaka kaka estoma cause ya estoma mingi ezalaka makanisi ezala biso presque ya badocteur to mpe mo banganga buka ntango azopesa moto kisi ya estoma yamba te yaka ye longola makanisi kokanisaka mingi te likanisi omoni ete kozwela yango réponse te na ntango wana kokanisa yango te donc souci eza maladi moko ya mabe koleka bamaladi nyonso oyo bato babelaka ingita donc na bato babela estoma bazobika te
tant mususu kiso ba pesi balanité donc munganga to pe bongo docteur traditionnel to pe bongo nganga buka na droit ko pesi ekisi mususu na belis et malaria ba komenga ordonnance mais to somo na mpe mutameli ba kisi wani sungi ete ba changer ordonnance ba kisi mususu kasi biso pe na boko ezali ba ko changer kisi mususu ti o koma na niveau sungayo ba ko peso ko lia wana no pondu te lokolo zo mela kisi oyo po pondu tango zo liango tango ekoma na stomac ba fei wana fungwa maka e ko pesa koboso ba tali so ko lia ote po okoma kino na esika oyo stomac e ko sila matondo mingi na balandi ya émission santé lamu lelo tozali bon kolobela pona nini tango tokotaka na eleko mosusu bato batungisa makasi nengo maluto ebite kolandela mwa mutuna pa invité na biso oto yambe mokolo malelo matondo mingi de kozola na kopesa biso maloba nganga buka biso tomonaka malade ekipaka lisusu eleki ezala na mbula ezala na elanga tokomonaka bato bazobela bila do bakongole bakoma lokola bamaladi yad fois bato wana ya mayele mabe bakoma koluka koyela biso bavaccin mpona tose protéger bakisi na bango tozomela à chaque fois mais résultat exact est-ce que bino mpe neteni na bino bakisi oyo bozosala neti kisi bolobi mpona estomac eza baformule ebele to kaka na kisi moko mpona eteni na bango tomona baza mo bakisi ebele matondo ndeko mopanzisa ngo na koliki ya pasi ezali ndenge bozoloba bamaladi oyo tomelaka ekoma na basaison nyonso bamaladi moko kasi nde boliaka tomate ali nzanza boliaka ngo na elanga boliaka ngo mpe na mvula nde boliaka bakibi oyo nyonso bazotekela bino wana ndenge boliaka bakwisi batomusoni bavivre mort oyo bolobaka bavivre frais ingeka boliaka yango kaka na mvula te to na elanga te boliaka ngo na basaison nyonso kasi lokola yango wana nde eza base ya bamaladi oyo ezosalaka enyokola biso baafricain kasi kokontinue mpe kolanda biso na basaison nyonso soki olingi obela na basaison nyonso te ndakisa tokopesa bino tika kolia bavivre mort oyo bolobaka bavivre frais kolia yango lisusu te na koliki ya ndeko na nga mpo bakanga yo na cirrhose de foie mpo bakanga yo na thrombose so bakanga yo na maladi wana yaka kangisanga lokola cause ya bamaladi wana nyonso eza biloko tozolia yango ezosala ete esunga te na baperiode nyonso tokomi kobela bamaladi yango oyo ezalaki na babokeseni ya basaison ingeta seke tose discipline na kolia toyeba nini nazolia mutu aliaka mpona nini donc nazolia po etonga nzoto ya mosuni po etonga nzoto ya mosuni seke ilifo nalia eloko yango ya malamu nini nazomela po etonga nzoto ya mosuni ilifo namela ya malamu ilifo napema ya malamu siko totala na terrain biloko nyonso tozolia biloko nyonso tozomela ya malamu eza te surtout oyo nyonso ezowuta libanda mutu azolia kwisi donc so otali elongi ya kwisi yango kanda na mutema mutalie kwisi en plus na butu pa alala akumisi nzambe merci osungi ngai Jésus bana nanga bali yo lesi bana no typhoïde lesi bana no malaria ozokumisa nzambe mais aba aventure il faut na siliga pomba la sima nzamba sunga na somba su biloko wana alesi bana oyo ko détruire nzoto oui malaria donc osomi typhoïde na mbongo na yo moko donc tango ndo osomba akwisi okesoma mipandi okesoma tomuson ozosomba malaria ozosomba typhoïde d'infection na mbongo na yo moko balobaki yango ndeza moins cher mpona bakobalia ndeza moins cher tokopesa bino exemple moko maki oyo bengaka liki ya soso ya poulet pose poulet aza soso te ya poulet etekaka 300 francs 500 francs emati mais ya Congo ya soso maki ya soso 1000 francs etanke mutu mais qu'est-ce qu'on gagne ça? Pourquoi on est à la 500 francs? On est à la 1000 francs. En plus, on a 1000 francs, ça rappelle Moukié. Il y a Congo, ça rappelle Moukié. Nous avons des poulets, on a bien poulet, on a bassin, on a 20, on a poloté. Mais on a qui m'a été, on a bassin. Soso, soso moko, en deux, tu belé boy. Toko kangaïti. Et c'est quand tu bim sa énergie à ma gaz. Donc, ils ont l'accès kibu soso, qui m'a yé le soso en azan, il y a mon équipe na maki. Kibuki zengi o poulet wana zana yango peke na maki wana tango tozolia maki belé sima ya 30 ans 40 ans rhumatisme mukongo passe comment mutu azana 30 ans abela rhumatisme na mafuta wana mabe wana ba graisse zana kati ya maki comment mutu azana 50 ans abela mukongo agumbami est impossible chose grave au moins là moi la muki azobe l'estomac azobe la tension donc izuka mwisa vraiment nini penga tokoki ko sala nini tokoki bandeko bapandisango bozana devoir ya makasi tango boya koluka biso to tozo rappele na bino pona kotalisa molongo mobimbo bazolanda biso
esengeli bino pe bapanzi bandeko bapanzi sango bobeta kasete na bayo balanda biso pona nini bozana responsabilité o tata mokela pesi bino makabwana boyaka kolukaka bisika boye bezali po na muto azana boye bitango azobimisa yango abimisaka yango te po ekende pamba kasi azobimisa yango po bayo bazoyoka bayamba yango pe basale soki kaka mayo tozoloba bandeko bozolanda biso bokotisi yango pe bozosalela yango tokomona bamaladi oyo nyonso tozomona kozala te pona nini bokopesa nga raison kala liboso ezalaki mutu abeli thrombose cirrhose des foies bapatron maladie cardiaque mais biso toliaka na biso matembele bandunda soko beli ka musu rimi ka bientôt kosu mais totala siko le ya pio congélateur ozula na tango ozula ngwa mais lelo mutu aza eloko te mabeli prostate thrombose cirrhose des foies nice soki moyo eleki donc fona mela mai pio na mona que ça la bien ozomi bomba na mai ya pio Oma ya pio wana ozo mela wana tango ekoti nzoto surtout soki mo ezali nzoto déjà na kati chauffaki yo zui ma ya pio koti donc soki monter bandeko kende boye tango meli ma ya pio zongisi contre tout fois alengeli o baloba na Kongo ayauki ndenga ayauki wana lolenge na ya kosala fonctionnement na yeko za suma la muté nde pesi kokoso na boko et pesi kokoso na nzoto soki ezalaki na reproduction makila po e reproduire 20% na nzoto na yo lokolo okotisi ma ya pio epesi arrêt dikero balobelaka bongo et arrêter monter epesi kokoso makila esengaki eya na liboko no 5% mais lokola motema ezosala esu malamu te komo otinda 2% 1% epesi kokoso lobi ou circuit akoma abela paralysie aile droite c'est ça la raté to aile gauche c'est ça la raté par rapport ya kolia oyo tozolia ndeko lobi bakisi tosala kasoki lokola ba mindele basala bakisi ebele tant mususu 5 kisi mezaka ya stomac biso pe lolenge moko biso ko tozaza kolega bango toza kolega bango toza na nzete mususu ndakisa lolo to pe bongo mupesi ezo traiter tant mususu di malade toza koleka bango mais please tokoma komona kaka bokoma makasi kaka na maladie ya ba nini oyo faiblesse sexuelle mukanga eza pe na banzete o basala po traiter batu to ekoma kokopesa ba forme do bino bozaka makasi na mukanga faiblesse sexuelle hémorroïde et surtout même si tu continues là mais beaucoup de gens bêta bato makasi boki pangote boza souvent basé kaka na faiblesse sexuelle éjaculation précoce pe bongo na bongo aton ya moto pesa bino biano to kobenda nanu bandeko na biso o tozana bango même musala te bon to sana bango musala moko mato iboli bisi par rapport à terme mais tozo sungana biso bato tozana posa to pe bongo toye na boye bia kosunga bandeko bayindo toye baete olingaki te ozala docteur traditionnel ndenge bobengaka to pe bongo ngana lingaki te nazala nganga buka mais likabo wana eutaki pa tata mokili lokola likabo eutaki pa tata mokili c'est que tozana ba responsabilité ya makasi ya kosunga banzoto ya bandeko na biso bayindo esengeli yambo totalisaka nanu cause ba cause oyo ezosala ete bato babela mingi na kati ya ba cause nde kolingisa ete moto azwi ba précaution to bato bazwi ba précaution na kolia lisusu oyo te po soki na lie oyo na kozwa maladi songolo soki na meli oyo na kozwa maladi songolo ntango bato bakotika yango na kolika to ya maladi ekodiminue siko lokola ekodiminue ekopesa biso pe valeur to considération soki na bela lisusu te mpona yokaka mateya ya docteur makengo mpona yokaka mateya ya ngangabuku adingisi to mpe bongo ya ngangabuku ngoma yango elingisa ete nzoto na nga na bela lisusu te eza déjà un plus par rapport ya likabo na utaki nango pa ya tata mokili ingeta ekosenga nini na biso bakiso tozosala ndakisa lelo tosali mba kala ezalaki bayindo bino bakisi na bino bukoko ezanga na badosi te opesa moto 25 litres ya kisi 5 litres ya kisi ingete ezalaki ebandeli ezala bamindele bachinois lelo mpo bakoma lolengo bakomi babandaki lelo baevolue biso mpe tobandaki na ba 25 wana bwande koloba na biso wana na ba 10 litres wana lelo ekomi oyo tofongolela bino bomona ntango mosusu bomona carton ya pamba ingeta eza 100% naturel 100% bio 100% bio neti oyo eza mpona bana donc mwana ntango azomela yango akozwa kokoso te na neti oyo mba oyo eza mpona malaria donc bana mike so botali nini nango carton nango eza bebe ingeta
malaria ndenge balobaka oki osesa examen 1 plus 2 plus 3 plus eza par rapport ya volume ya degré ingeta soki mwana abeli malaria 1 plus 2 plus 3 plus naza koasire bino soki ameli mba oyo mulango ekomisilila te po batraitement na biso ezalaka ya ba 9 jours 3 jours 6 jours mwana azwi kimia malaria sikoyo bolimbisi en plus il fallait pas féliciter biso en tout cas bande badocteur ya bayindo matondo penza matondo mingi ngakabuka malaria epesaka plus mwana fièvre sikoyo ye akobandaka bamona kisa malaria sa ataki fièvre poto mwana aza na mutu aza na malaria ematisaka moto epesaki bafièvre mo ya makasi typhoïde mpe vitesse de sang ematisaka moto sikoyo nyonso eza kaka na mba oyo bino bosili kosalela biso matondo soki oyoki mba oyo eza moto elakisi moto asangisi ba nyonso na kati na ba typhoïde na ba malaria nyonso na kati oyo aza malaria typhoïde te malaria donc lokola malaria epesaka befe ya moto ndenge bolobi na mosusu mpe epesaka motu kobeta ingeta tolingaka mingi kolandelaka cause effet po soki cause ekufi effet mpe ta mosusu elimwa mais soki effet ezolimwa te nde tolandeli lisusu effet eloko esilisaka moto makasi koleka topesa bino secret eza mal moni mwana moke soki aza na moto kokende mosika to badipirone chance kutu mpe bapekisa yango mpo ebomi bacerveau ya bana ebele ebebisi kozala systeme ya moto yango wana bapekisaki yango matondo mingi na lolenge makanisi wana eyaki mwana fièvre ya makasi zwa ye sokola ye mai ekota ye ebele na nzoto tikela ye tan kozwa no paniki te onenga moto boye makila ekosila te soki makila omoni deja ke lokola moto oyo boye buka makasi avoka buka lemba tokisela soki te biso mpe ezali kisi ya makila wana ezaki mwana asala bafièvre pesi kisi ya makila mpo oprevenir soki diminution makila elingaki kisi ya makila mpe abokoko otida bosali ingeta tosali kisi renfort ya mai oyo faiblesse ya nzoto ezali na bokoko nyonso tosali yango donc ndenge kaka bomoni ya malaria oyo ndenge bomoni ya bagrippe oyo ntulu oyo ndenge mpe misusu ezali ingeta donc naza fier ndenge naza boye ya kotalisa ozomona piste ya bana boya mikolo ya mikolo ntango tosali ya bana c'est que po ya grave mpe sérieux ezalaka bana mike donc c'est que ya mikolo déjà tolongaki yango po ezalaka mpasi mpona kokalkule badosi eza bana azoloba te mwana moke azoloba te place azoyoka douleur azoloba te donc lokwa déjà tolongi oyo c'est que ya mikolo déjà ezali ingeta donc na yango tokonsome ya biso oyo deja ndenge bozomona boye nayebi te moyindo nini oyo akokende susu kokende commerce mpona koteka bakisi boyekaka po bovimba kwa nde bango baya baye na oyo eza lokuta soki oye na ndako ya lobiko oyo bango babengaka bohôpital biso eza ndako ya lobiko tala bazobengango ndako ya lobiko donc soki moto aye soki akosala 3 jours seke epa na biso tomona yango ebele donc oye nde na ndako ya lobiko fo zwa lobiko okende yango otiki maladi wana ozwi lobiko okende esama na ndako ya lobiko kokoso nyonso oza na yango moyindo na bisika nyonso ozolandela ngai kokoso nyonso nalobi malamu kokoso nyonso bisika nyonso ozolandela ngai na ndako ya lobiko solution ezali hôpitalité au centre de santé moté ndako ya lobiko soki oye okozwa kimia na mobimba na yango nyonso ndeko nganga buka tomoni bolobi kisi na bino bosali bopesi yango nkombo ya mba tomoni so mpe koto yo tulu bakombo wana na minoko nini nkombo wana ekuti na wapi eza mpe na minoko nini mba eza mpasi ya ndeko mopanzi sango na ndeni mpasi makasi mpo na biso bayindo termesine ampicilline tetra bozwa deja ntango ya koyebaki tetra wana elakisaka nini bakombo na bango ezalaka kitoko yaka na bakombo na bango nini mais ozwa tante ya koyebaki ampicilline mpele elakisi nini mais ntango oyoka mingi eplase na bakombo ya kitoko sikotango bayaka mba oyo na bandako batuna yango mbango so eza nini tulu so eza nini po toluka toyeba ndenge nini ezaleli entre parenthèse ndeko moya kozwa kisi mpa na nga o meka nano ntango okenda kosomba ntango okenda kosomba kisi na pharmacie oyebisaka mpe pharmacien wana fongola nano meka ndako wana deja toyebi eza bien dosi bamekango deja bakisi na bango ezaka na banotice ya bino mpe botie notice na kati bandeko okozwa ntango kotanga yango toyeba ete ntango tosola boye bato ebele bazolanda biso tomilinga nano oyo biso tozali biso donc na mokuse mpo tosunga bino bomituna na bino ebele te me bolongola baduti na bino bandeko balandi
to pe bongo biso tosala nde mosala mpona bato bazolanda biso na bandako baluka mpena kososola mingi mpo babitunaka bakisa bokoko ezalaka mpena na assurance te ntango tomoni ko bakombo bosaleli biso topesi bino longonia ya carton pene ye kitoko sikoyo yango toyaki kaka na bosenga toyeba bakombo wana mpona bandeko balanda biso baluka mpena kososola nge matondo mingi ntango batunaka bino mituna te biso mpe tokozala nesengo lokola boyambaka biso ntango nyonso mokolo bakozwela biso badéfinition ya batetra bachloroquine baamdol soki elakisaka banini wana biso mpe tokotalisa bino mai nga naza fier mpo ntulu oyo eza na kota na biso mba oyo naza fier mpo eza na kota na biso lobi lo mpe tokobimisa kasaki ndongo mpo eza na makota na biso donc naza fier ya kobeta sete na bakombo mpo eza ya biso matundo mingi nganga buka tomona mingi na mokili na miniti oyo mpenza otala bamédecine traditionnelle ekomi kodomine nango médecine moderne kasi mingi ya balandi te mpe mingi ya bato oyo basali bandako baokende mingi kaka kokende kosala médecine moderne eloko bakimelaka bino eza mpo bosalaka bakisi na bino bozoto mpo tomoni bino bolati kitoko mais esika bosalela bakisi na bino bosalela yango lolenge nini ya mosusu bakimaka te bomaboka na bino bosalela basalitaire mosusu ondikino kisi na nsima simo ntongo opasa mosoki na elamba lolenge nini pena bino bosalela bakisi na bino matondo mingi na motuna ndenge tolobaki bolongola doute bandeko bozolanda mpo bino bozotuna na bino mituna eza ya bayo bazolanda biso bandeko bolongola doute bopesa biso confiance ntango olobi libuka kasi na kiso bazosala na machine oyo eza composé na fer to mpe bongo na libende na libuka ndambo ya libaya oyo eza ya libuka ya nzete wana ekoti na kisi ndakisa kisi ya komela to ya kopurge naza lese libaya wana eza na efe moko te ya mabe na kati ya nzoto na nga bongo sikoyo libende oyo bozonika wana oyo nesonga nzila lobaka fufu marto enikaka bikedi wana eliamaka oyo marto esili ekendaka wapi eliamaka donc ezokota na kati ya fufu wana bino mboyeba ekota na kati ya fufu bozokonsome yango mpe sikoyo na tuti na nga na libuka quelque soit libuka ndenge bolobi ke salite bon salite nayebi te naza conscient ke nazosala kisi mpo esunga banzoto ya bato mais nakolinga te place oyo nakosalela kisi il faut ezala propre biloko nakosalela kisi il faut ezala propre Oussoit bato mingi mpe bakimaka bino mpo bamosusu omona amela mpe ba 5 litre ba 10 litre bakisi azwa mpe changement te omwa mpe mosusu edonc ayebi ne maladi te maki amelisi motu ba 5 litre ba 10 litre elobi akokima akoluka mipesa mingi neteni wana matondo mingi moto ameli kisi ya bokoko abiki te kasi il faut koyeba te bakisi oyo omela babiloko oliala bachimie toxide eboma banticorps eboma ebebisa baselile naturelle ebotisa baselile artificielle kasi okisi ya bokoko etegala bio naturel o naturalité wana esala to mpe bongo emonisa capacité na yango na nzoto na yo esengaki ekende kokuta baselile naturel sikoyo eke kokuta baselile artificielle oza na chance kutu ekosala sikoyo mosala ya korecycle ya koboma baselile wana artificielle mpo ezongisa baselile naturel yango mosala ete ntango komela yango kolemba te ndeko omela bakisi ya bokoko bika te kolemba te continue mpo ebomaki elongolaki baselile artificielle wana ezongiso na selile naturel ntango kokoba ya mibale to ya misato okobika nozwi kimia nganga buka toyebi ete tokomokota pembeni na elanga kasi toyebi mingi ete bato babelaka mingi eza bana mike mpo na nini bango bazalaka na banticorps eza bongo faible kasi constat tosali sikawa mikolo nde bato bakomobela mingi ezali mpo na nini mai wana matondo mingi na mutuna mikolo bakomi kobela mingi mikolo mpe tolingi biliali ya mingi ingeta mikolo mpe tolingi biliali ya mingi yo mpo ozala bien na mokolo yango mpo banda journono bien mpo mela ti bamasanga bien couleur ya pembe miliki moto alobaki yo mpena miliki ya ngombe sikoyo oyo nalobaka mingi ntango nalekaka bakanga mutu foto azomela mabele ya mwana mwasi ya mama na bakanga mutu foto azomela mabele ya ngombe nani bakobenga kizengi to zoba batunaka bino mituna te biyano na baye bazolanda biso bakobenga zoba oyo azomela mabele ya ngombe okomoyo mutu omela mabele ya ngombe conseil tozopesa bandeko bazolanda biso surtout na biso bana mibali batata tolingaka mingi soki mwasi na oyo aboti lingaka komela mingi mabele eza tolo ya bomama te mabele eza mai oyo ebimaka na tolo ya mama melaka yango mingi ekosunga yo na cerveau soki obosanaka makambo grâce ya komelaka mabele ya mama yango ekosala ete sunga cerveau na yo ekóma na kapasité ya kokanga makambo mingi bozolanda yango bolobi ezalaka zei solo wana na okoka te te mama kamuni na yango na kopo kende omela yango tanda kintsweki
mais ko bakisa sukali te po tika yango ne tana yango wana po sunga yo. Mais kolandela milika ya ngombe ozolobela via ba richesse ba ke ba nitrement ebele to pe biebele otokomelaka po ete batela biso ezali na kati ya miliki wana kasi boni okepekisa bato ndeko mobandisango toza mikolo bolimbisi par rapport à terme na koloba ba vitamine wana oloba wana eza na miliki ya ngombe eza bien eza malamu mpona mwana ngombe eza bien eza malamu mpona ngombe mais eza bien pe malamu mpona yo mutu te po capacité ya baselile na yo na capacité ya selile ya ngombe eza ndenge moko te tokomobenda pe na suka tolini koki kopesa na bandeko bazali bango na âge avancé donc âge epusani kolandela towuti na mbula tokomokota na elanga tolini nyonso tokoki kopesa na bana mike mpe na bajeune fille souvent kotambola na bakartier malgré malili makasi surtout na kotala boye elanga oyo eza malili makasi mpo nini mbula ebetaki mpena makasi na saison ya kitumbu tolini koki kopesa na bajeune fille oyo bamesana bango kolata basengle kasi malili ezobeta makasi matondo mingi na kopesa biso maloba mpona kosunga bandeko bazolanda biso elongo na bino oyo toza na bino na plateau ingeta toli ezali boye kolandela période to mpe bango saison tozokota lokola ezalaka mingi malili esengi na biso yambo ntango olamuki il faut ndenge babako déjeuner mela mai ya moto to mpe bongo ti te ya moto oyo eza nano ekende kochauffer makila donc obandi journée na yo na moto ingeta okomela siko ti nini oyo batie ekoma ebele bakombo tokotanga te par rapport ya kozala na biso ingeta somba bulukutu somba sinda tokisa yango po bulukutu achange couleur na yo achanzaka wana soki atoki nde abietaka na miso sikoyo nazwi responsabilité ya kosunga po sinda change couleur na ye oyo achanzaka wana soki atoki mais totala bati to pe bongo ba café bati oyo bazotekela biso nanu kute koti na moto te abongwani déjà maladi mobimba na nzoto na yango tomela bulukutu po nzambe to pe bongo tata mokeli asalaki bulukutu wana aprevenaki ayebaki ete bulukutu eza na pourcentage ebele mpona kosunga biso na ntango tokotaka na saison oyo ezalaka malili ntango na komela yango ya moto eke kolamusa bantikor po bantikor azala éveillé donc corps étranger akota te na nzoto ingeta akomonisa kozala na ye na eteni ya age epusani mwami ti oyo tolobela wana to te bulukutu wana kobanda na de zéro ti likolo po mwana ebebe aza na capacité ya komela ti ingeta fufu nanu te to potopoto te mais ti ezokipe te sinda ezokipe te ingeta kobanda de zéro ti likolo na bilenge basi oyo bamesana atako malili ya makasi okomona bango na basenge bazotambola eza nalobela ngo forme ne eza kozanga koyeba ye elenge mwasi wana nanu aliaka te furi ndenge tobandelaki koloba na ebandeli mais azokonsome malili ndenge azokonsome malili wana okomona bango mingi bakubaka ingeta akokuba nzoto ekubi mpona nini malili ekoti ye mingi bongo yebi te se na bato mosusu banzoto ekuba ayaka so monene te tolobela ndeti nga boye naza mokie mais naza ya kokonda te motu mosusu aza mokie maza ya kokonda donc nzoto ekubi ye akofungama lisusu tokomela bavitamine ya baforme nyonso kasi vitamine wana obomela wana eza vitamine moko toxide soki oza na posa ya komela vitamine soki omoni koye na ndako alobiko nanu te mpona yo moko par rapport ya boyebi mpo tozala na posa ya bambongo na bino te mais toza na posa ya basante na bino ezala malamu soki oza na esika oyo misisi ya tondolo ezalaka buka yango tuta mai nango wana jus nango wana misisi ya tondolo melaka yango mama na vitamine ya makasi donc esika nini bakozwela bino mpo bakisi oyo opesi boye bato mingi bazala na bosenga nango na bandako ndenge bakoki kojoindre bino mpo bazala ingeta mpona kozwa biso ndako alobiko oyo toza fier na yango bisiko nyonso toza tozoloba ndako alobiko hôpitalité ndako alobiko soki okomi na matadi kibala na bisiko nyonso kouta ndakisa rond-point njili kisensu kasangulu référence eza nanu matadi kibala soki okomi na matadi kibala mutuka to moto oloba memo na matadi mayo okiti na re na matadi mayo wana tuna kaka avenue ingeta numéro 57 nde okomona ndako alobiko mpe bongo bisika bakisi nyonso ezali kolandela bakokoso to mpe bongo mitungiso ezotungisa kolandela bandeko bazali na mikili ya bapaya lolenge kani bayo kosala po ete bajoindre bino ingeta bandeko baza na mikili ya bapaya ingeta kolandela banimero ya telefone ezali nakolikia soki bobengi biso bokozwa biso mpo bakisi to mpe bongo bamino ekomela bino na bisika oyo nyonso bozali bolimbisi par rapport ya toli oyo tongai topesa bandeko tozosenga na bandeko ezala basi to pe bongo mibali tokebela
bakisi ya mindele ndenge tolobi en plus toza na confiance te ya baantibiotique oyo tolobaka wana antibiotique naza na bainfection bazopesa yo antibiotique wana oyo bayebi te na yo moko oyebi te nini ezokende kosala na nzoto mpe bongo bainfection yango nana namona te moto akesomba antibiotique batie ye omoni ndenge osombi boye fo invite oyo mpo bainfection ezwa te baotekelaka kisi siko eloko apasi ndenge namonaka yango na nzoka nde batalisa nanu bino bana basi to mpe bongo bandeko bazolanda biso banengwa kosalela bakantine na bino wana bosalelaka mpona bazongo ikendakisa na butu olali oyoki mposa ya kosuba to ya kosesoulage oki osali petit besoin na po wana to na bakantine na bino ndakisa osali yango ba 20h to mpe bongo 21h 0h susu oyoki mposa ya kosesoulage oke lisusu kaka ofongoli deke kaka ofongoli ozovanda mbala moko infection mais na hôpital place oyo bokendaka na badocteur oyo batangitangi wana bapesaka bino batoli wana te bajeune fille même mpeka bajeune fille batungi bakoma kotungisa makana na bainfection antibiotique ekoma lokwa omela nazaki osomba antibiotique ingeta nzoka na antibiotique wana eza antivi antibio kufa na kufa kaka banzoto na biso yango ekomi kaka boye donc pasi mpe mabo na bandeko lisusu bana basi lelo ndenge avant na émission bazobelela babelela na mégaphone boya kozwa tonga ya repo eloko na sepeli mapamboli ya tata mokele elanda lisusu bajeune fille to banengwa ya Matadi Mayo na quartier Boma babandi kowolola ndeko wana infirmier wana tokobota toza na posa te tozwa batonga seke makanisi ya bayinde ekomi kolamuka yango wana posa na biso ezali oyo butu moi tozolaika tozolamusa bino makanisi mpo boyokaka mpe bosalelaka yango ekosunga na oyo boyoki bosaleli oyo ete to échappé to mpe bongo tokima bakokoso oyo ezotungisa banzoto na biso matondo nganga buka dingisi ndombele kipavita na kondima koya korépondre invitation na biso nengo azola mwa maloba po mete tokomi pena na soka émission na biso matondo mingi nde bonjour na kopesa biso maloba tozonisi bino matondo mingi na ndenge boyambi biso na kati ya plateau na bino na émission santé elamu matondo nengo malu mwa maloba bambete tokomi pena na soka matondo mingi ndeko mopanzisango na kopesa biso maloba matondo na nganga buka lolenge boyanolaki kozana biso elongo matondo mingi bandeko nanga bapanzisango nganga buka juste numéro pambete tokomi pena na suka matondo mingi nakolikia mpona kozwa nganga buka dingisi ndombele kimpavita bokobenga biso na plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 wana bokozwa biso yango wana peza na eteni ya WhatsApp Facebook soki bokomi dingisi ndombele kimpavita bokozwa biso na mobimba na yango ntango mosusu baquestion oyo etikali oyo esengaki botuna biso mpe bongo tokozangisa te kopesa mbote na ndeko na nga oyo azosala ete nganga buka na bino akoka bongo koleka mpe bomona bango wana ndengwa mai kiala nzinga bisika bozwami na Allemagne bambote ebele na ngambo na bino matondo mingi na bino banso obozwaki bango libaka kolanda émission na biso santé lamo matondo mingi na équipe technique mwimba ya Voix Mo Télévision tokutani mikolo mizali bongo koya tikete kima tata ke liko na se ezala o mabota mamino